edia kosala na kati ya Suisse ekoningana Kisasa ekoningana po bayebi matumona lelo tozana esengo matumona komi mosala nzambe eloko tolelaki na famille yango wana balobaki matumona za mosala nzambe na mokili mobimba boye bango banda lelo matumona évangéliste prophète ya kati ya famille Kabuku Koko Fundu Maseka mama na ena tata na ye sepene na musala ne vraiment makasi ya moni na landie potala koko donc na sepeli taka musala nzamba bimi na famille sala bien po eganga po eloba mokili mona bedi a papi akoleka kutu batu mususu o babimaki na mokili oyo o ba prophète matumona Manuel bo mona ye penza bamona ke na juillet bakanisa zo sakana bamoni susu aye na août bedi matumona ayeli penza bunzambe neta zu bunzambe na maboko azokene kosala ngo mokili koyoka. Congo, Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, Tressim Belenga Bro, Tressim Belenga Bro, Kata. Ndeko mama, tala lelo koma ba problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, bela merveille ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merveille ba solution azali na Suisse, pona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo totisali na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, merveille la solution. Mokonzi abanzete azawana na Suisse. Ombeka ena banimero eza affiché. Merveille la solution. Batika yo. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur la Bissosiko, on a www.Elenga Congo TV, chaîne Moko, na kati République démocratique du Congo. Oyo to laksa bino ba information ya bien, ba actualité ya ndenge na ndenge. Alors Martin Engi vitesse affiché molobe na bino sur la likamunde tolobaka. Lelo dimanche tozana église Bima au biso tutuebi ezaka donc na Kinshasa na République démocratique du Congo, na Sayo na Prince Tobenga Sayo, église Bima, lelo toé poto sepela, po biso tuto za nesengo bana nzambe nyonso ya komona Emmanuel Matumona o lelo ba matisie grade akomi évangéliste autaki na mboka ya Suisse, lelo aye na République démocratique du Congo, donc esengo ambiance eza makasi et pas bana nzambe nyonso lelo tokozwa penda ser na Tokosolana pona Emmanuel Matumona o lelo akomi évangéliste na mboka ya Suisse aye lelo na kati ya République démocratique du Congo esengo ya bana nzambe mbote mama mbote na bino mama to
liboso ya église Bima précisément na Sayo dans la République démocratique du Congo, les Congos de tous les partout ba otala biso siko. Moi message na bana nzambe nyonso pona ndeko na biso évangéliste Emmanuel Matumona oyo lelo apesi esengo mingi na bana nzambe nyonso surtout na église Bima. En tout cas eza esengo mingi mokili mobimbe yebi ke Matumona alandanga na Kongo ngande liboso esima mais naza na esengo mingi poto yaki fete ambiance ndenge Matumona amati évangéliste na ya kosala ngo na kata Kisasa te me na kata Suisse akoyi mosali monene évangéliste apamba te prophète évangéliste bedi akosala na kata Suisse ekoningana Kisasa ekoningana po bayebi Matumona lelo tozana esengo Matumona komi mosala nzambe eloko tolelaki na famille yango wana balobaki Matumona za mosala nzambe mais mokili mobimba boyeba ngo banda lelo Matumona évangéliste prophète ya kati ya famille kabwi kunkoko fundu maseka mama na ye na tata na ye lelo Matumona azali évangéliste ngai ya na ye mafuta bébé tozana esengo tozali na mwana na biso yakate Pour comprendre maman azana esengo makasi pona évangéliste Matumona donc Emmanuel Matumona tozo po tozana kati ya église Bima esengo ambiance eza vraiment makasi pona évangéliste oyo abimi lelo na fierté na kati ya famille surtout na bana nyonso ya église Bima mbote mama mbote moi message moi liloba pona Emmanuel Matumona oyo lelo apesi pena donc fierté moko na kati ya famille na bino surtout na église Bima batu nyonso ba Holanda wana za koko nanga na sepeli vraiment la musala na sepeli na musala ne vraiment makasi ya omoni na landiye potala koko donc na sepeli taka musala nzamba bimi na famille sala bien ya na landiye na sepeli. Alors merci à trop donc merci Nassir. Moi message que maman le pousse na poto vraiment landio eza esengo makasi na famille bakoko bandeko batutu ba Glody Diasuka batutu ba Holanda biso poto chité na biso en tout cas ezali esengo po mukili eloba trop o apapi mutamukili melembo wana eza ya nzambe abombaki yango lelo komi na tango na yango po epela po eganga po eloba mukili emona bedi apapi akoleka kutu batu mususu oyo babimaki na mukili oyo oyo ba prophète Matumona Manuel bomona ye penza yende mutu azokeno nikisa Suisse apapu wana na ebisa yo mama bato ebele bazoganga na ministre oyo batresi mbelenga pro ba Glody Diasuka apapu wana kombo papi nazo seka mingi po nazo koloba kutu te po plaisir onga naza nango esengo na nango mwana mama na ngai akomi penda mosali ya nzambe en tout cas naza na esengo yango mone hermo nazo koloba te kuna kombo ya mwana kute bunginga charmante lelo boza na fête munene lelo toza na fête munene koleka lelo penza kumu elongwe prophète Matumona yende prophète mokili mobimba bomona oyo bayebi bomona boyoka bamona ke yakina jiye bakanisa zo sakana bamoni susu aye na utso bedi Matumona ayeli penza bunzambe neta zu bunzambe na maboko azokene ko sala ngo mokili koyoka ekomona. Voilà, merci trop mesdames et messieurs. Voilà bouti kolanda grande sœur ya évangéliste Emmanuel Matumona donc na kati ya église Bima donc na Sayo na République démocratique du Congo. Alors merci à trop Toro Zouapé évangéliste Emmanuel Matumona po bomona pena lelo na pesi sentiment esengo na kati ya libota ya bana bantambe surtout na niveau Europe kuna ba tresi mbelenga ba Glody Diasuka na Kinshasa ba Nicolas Osombia ba Swe Diasuka surtout esengo za makasi. Merci à trop tozo image. Nzambe tolobate biloko boye tolobate Nzambe
soit appelez au numéro 00 33 75 11 10 975. Pour l'adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et salami na banamboka ba congolais, na banzete ya mboka Congo. Bokeba na pirate. Pour la COVID Sabamole, Nipende Sinapetolo. Somba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na ba parti oyo lingi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut. Oh. La pommade Awatoza, moi ça n'est pas comme une qui bocole. La pommade Awatoza.
tozolokota papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata